komona déjà boye na edingo ba série 6 ba série 7 ba série 8 ba série 9 ba obebi bu jeunesse edingo to ba mona mbala moko ke bu jeunesse edingo yango eza ko apparaître et pas na ngai quoi papa moneke a gagné vie na ye na kati oyo yango salaki makambo ezala po azwa peine na ye na kati oyo atangisa biso abokola biso to vivre bongo quoi ngai na banda ko sambela banda bo mwana parce que ye moko papa tonga botaka ngai ba utaka ko sala accident na bandundu ozomona ba sala accident na bandundu ba katier ba kufaki ngai tong bango bazongi kisasa tong akiti hôpital azozo fait na hôpital atikaka mama na zemi zemi uta déjà na 82 et koti 83 tant papa za na hôpital du coup papa azozo fait na hôpital na mama yembo et coïncider mama aye kobota tant mama boti après cela jour bakende ko présenter papa mwana na hôpital comme ngai quoi talon mwana ye abimi hôpital na maternité yo pe papa mona tant azwaki amemi ngai ba mo lobi akangi so Dieu merci voilà elle n'a pas essayé de combattre merci alors donc moi no alinga ngana kufate toti ko sala accident na bandu nu bakatier bakufi mais moi no natika kena libumu aboy ko tika la orphelin donc a sali tout abenanga papa na epo na kutayi même si que a robunda na 20h tant yeza na temple azobongisa makambo na ye ba numéro na ye ezazar te panzambe nzamba ebi na enyo surtout nzamba zo mona na enyo surtout wana ata bundi likola ringi asali kindoki na ye makambo nyo surtout mais souffle o yazo bona on likola ringi ça vient d'où ba liter nyos avant ko makache ya la cérémonie salemaka là c'est là une semaine de cimetière nada kana cimetière on va compliqué mais bah ça la na cérémonie dernière journée la médaille makila le vendigaga na kata cimetière na moni mutu moko ya pisina vera makila abi anga yimbe ya ko bangate na kata cimetière mili makila na tongo na moni baye ko zangai ya ko de ko na bimi na bande catch direct na bande succès au commune leader cérémonie na yo poko makache basala ki onini parce que ya ndeko zombie Vasco toyebi ya balesa soso makila soso bakata soso makila amela mais soso na pe soso te dai kaka mutu ebite ya yo ezaki nini cérémonie wana liter poko makache bon biso nyonso po tokoma bakatier ezalaka ke bazwa soso bakati motu makila nango batie na verre basangisi na vin basali bako ça c'est mbape sur ça nini mais biso nyonso topassa par là de temps on koma bakatier o matali colère parce que ring eza eloko moko bomona onka mais soko komi colère ring o komi na monde mosusu photocopie nanga originalité nanga yeyo remplaçant nanga lobby moment nini papa ya kopesa ba pouvoir wana po ba benga lelo champion edingo bon moment ko pesanga ba pouvoir tant on a utaki poto na 2018 tant on a yaki à partir de cela déjà ndé place ebeki que non lobby a rosalati a sala ki nyon surtout o single ko sala ko na ngai po abi que club tout va changer ezali ba fanatique non ba 6% na été lobby a rosalati ezana mutu o azali qu'il faut a continuer kombo wana neti ngai soki na robongwana ou bien neti nini ngana ko gumba mela pasteur te na ko sala kena comme muumbu ya pasteur te moi je suis le fils de Dieu tokili solo ya nzungu yo mo utango ye lobby batu bazolinga shit ya die dingwe lela ko ya po papa na ya kufi tolo banzungu etrela maboko ya die dingwe to nzungu ezana na temple ezana bato il faut baya ko zwango bakabola soki lelo esengi ke nzungu wana bapesa mutu moko za comme catcher pour souhaiter za la nani est-ce que yo mo faut récupérer to pesa pas mutu mususu pour à travailler makambu et puis voilà. Bon, au moins nzungu, kowelela nzungu, je sais pas neti kowelela nzungu. Papa qui n'a pas recherche ni ba makambu na ye mo ndenge aza mokolo a vivre pena ba makambu ebele quoi. Nzungu donc na lingi pe ko lebela makambu nzungu wana te o aza na posa ya nzungu soka ko kende ko zwa nzungu awela nzungu quoi. Voilà, ngana se contaka na o nazana yango oyo ye alakisa ngai
oh il y a talisangadi 1 2 3 ça suffit soki ya bomaki soki asalaki mabe na kombo ya nzambe papa bolimbisa moto na ngenge esika azali ba o bino bozali en vie soki asalaki yo mabe soki aofansaki yo soki asalaki oyo ke esepelisaki yo te tant que tozali bantu na ndenge tozali bato mokili voilà quoi donc bolimbisa ye esika azali molimo na ye epema na kimia ngai epe mwana na ye bolimbisa ngai soki papa asalaki bino bamabe oyo tozalaka na kanda peut-être azongisango epai na ngai mwana no atika akozala mpe na baide wana te yango na kosenga oyo papa na ngai asalaki mabe partout bozali bolimbisa ye akende kopema na kimia nga mpe mwana na ye mpe natikali partout bozali soki papa na ngai asalaki bino mabe nasengi bolimbisa mpe ngai bamabe wana ezonga epai na ngai te wana nzungu wana efo yaka na maboko na yo mpo fungola temple et surtout cérémonie bosali lobi na chapeau bijou habitant pe yaka na maboko na yo fo so donc mutu nyonso to akomunika na accès à parler sur Dieu edingwe ou bien comment mutu nyonso to akomunika ke na accès à kolibla sur Dieu bato babi yo ndeka ko bato wana place na vanda ka bakoka kopusana te donc basusana makambo na bango kuna mutu moko te aza na autorité ya kozwa décision likolo na ngai papa na ngai ti akende bongo na yibi na entourage na ye oyo nga na yebi atiki ngai na maboko ya maître bijou o ngai na yebi jour akufaki mbula ebetaki makasi jour nga mpe na longwe na tia makona kisasa mpe mbula na bakake ebeti makasi donc elingi kolakisa ke nazali mwana ya elaka bokomona démonstration oyo nanu bomona te enga j'assume congolais nyonso ya monde atyeboya tokosekwisa edingwe pendant 5 minutes voilà pendant 5 minutes mais à condition chef de l'état à la 6 places dans le stade vous allez vivre des numéros moko ya kozwa mutu kolongola kotyango mopanzi na ya kotelemisa edingwe pendant 5 minutes mais une seule condition akopesa kaka bonjour ya pamba fin mission azongi akei likamba kosekwa joueur veille mortuaire bon ici biso bokoseki ça y dit pour 5 minutes non atelemi kaka lobi kaka bonjour akufi na lisusu na te omoni kaka internet mwa youtube esingaka mpe ya moko ke mwa pipi na mungu mpe kaka ndenge esalaka kwa tu vois nani na papa nani aza na pouvoir ya kosekiswa edingwe 5 minutes na mokili papa tobanga nzambe Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nebeyebite. Yaka, tokisina metro chateau ngutia daka yau. Waka yau awa. Vous avez un kimbondo. Oh là là là. À Paris. J'ai la noyé bas. Chaque monde d'abord à chaque chose il y a une métro. Ils sont à numéro de banni. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur une place de côte. Azama Namboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, na produit spécial, produit Oyo, et l'Ongolaka, ma tâche. Tout le bela makambo ma tampo ba maman ba bébé belé ba maman ba zo tambola kana ba poudre na ba fond de teint Nicole Malonga Awa Toza awa na château na ye pona kolongola ba tampo ba maman ba nduta ba maman o baza na besoin au sala taille pona ko kitsa mabumu ba maman o baza na besoin ya ko sala ma forme kalinga zala na tolo munene alingi azala na sima munene ba ange munene bipende munene maman Nicole Malonga Awa Toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait saint mollet hanche voilà où est vindi ça awa pour la fille non yo je m'en atte oh là là
eloko ezanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo produit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité. Nous c'est ça, Toye Babango avec Yves Ipan, Tos Bulletin d'Info. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des 140. Voilà, nous sommes déjà avec des Dingo et les champions. Tous en a fils et Dingo biologique et l'unique fils. Tous en a mateti na matanga. Alors tout cela est belé par rapport à mon champion Dingo. Je crois bien que Belé va bien Gibiso. Merci na assistance na Yomi Kabadjinde. Merci na FM Toko le Boga. Merci na Poupon du Bon Kata Canada, mon ami Chris Etemo le Fiti. Mbo Tebele encore et bonana na ma maman na ngai Emini ma moté mais tous pepele mbetelo maman Likelemba Billy Vumuka Fondation to sunga ba vivre na orphelin na bosanité grand frère propre Jean Robert Kalala les savants de la RDC la force qui a monté il y a maman Nicole maman la parfaite na Kata Paris et sans oublier mon frère mon grand Thierry capitaine monté maman Sojina capitaine depuis le Canada Bambote Belé na mère et voilà Valentine la star. Merci la prophétesse de l'Éternel maman Rosette Kamono. On est toujours ensemble de bonana. Voilà, nous sommes déjà avec Dieu Dingwe Makiliba, donc fils à papa, Oazali Bongo unique, Oazali fils biologique, il y a papa Nabiso et Dingo Motonangenge. Aouti Moka Oboyebi Mikilia Poto à qui justement pour na matanga il y a papa Nabiso champion et Dingo. Voilà, tout petit mot te dire Makiliba, bonne santé na yo, mes condoléances. Hein? Ouais, merci beaucoup mon frère. Donc tout ça na rythme matanga. Voilà quoi, donc tous les là champion du monde, champion d'Afrique, donc Dingo Motonangenge. Voilà. Voilà, bande ko ba moni yo lelo, oui ça va moni ni, surtout ba o ba yebioté. Nengo s'est présenté d'abord vrai nom, il y a Papa Nabiso champion du Congo et puis à Botekibino combien, maman combien au bazali comme femme n'est parce que me sous toujours la nouvelle que maman Kofi voilà toi banane vous a combien vous allez qui combien déjà. Bon je salue presque ba fanatique union tout balingara catch ba fanatique tout balingarati dingo na balingaka dingo motonangenge partout dans le monde entier. Tout peut que vous allez toucher pour la disparition. Il y a champion na bino bomesana comme on a na catch, na théâtre, na cinéma partout. Et là salité et ça la vraiment pas si quoi. Kobungi sa icône na biso ya mboka. Mais nzamba zali yenda pisaka yenda zwaka yenda pisaka kimia. Papa comme on a ezali edingwe mapima Louis. Edingwe mapima Louis. Après bah Sirno et Koya Motonangenge Rigene donc bah Kombo et Koya Ebele voilà quoi donc mais Kombo naïe ezali Edingwe Mapima Louis. Ok voilà. Aleki na acte de mariage combien de fois parce que une fois déjà on qui basi musu bazalaki wala ki comme maman na bino et puis bande ko musu pe ya basi bayaki me batika biso. Bon papa boti biso nya surtout na maman moko et na papa moko. Et na biso azalaki mwasi abotamaki na 1979. OK. Et na biso azalaki mwasi abotamaki na 1979 et puis grand frère Ongana Landi ekobotama na 1981. OK. Et puis ngai na ekobotama le 21 8 1983. Donc voilà, maman a botti biso comme on a dit, qui Marie qui soit à Maïkansia.
Donc natif pe kaka ya matete bana matete bayebi on a koyi ko bomba yango te bayebi ke biso nyonso tobotami epai ya mama moko et puis maman comme ezalaki mari qui soit tamayi kansia azalaki mutabantuntu. Donc du coup voilà quoi. Donc papa après kobota biso na maman voilà na 89 il y avait déjà des problèmes entre papa et maman et puis 90 papa et maman ba basali séparation. Allez papa aiki kobala mwasi mususu comme on a ezalaki Diadi Kuseka Séraphine azalaki natif ya Boma. Papa aiki kobala ye na 91 na 91 papa aiki kobala Séraphine Diadi Kuseka. À partir de cela ngana aiki kokende sko kovanda na Boma na tangi na Boma pour papa mona inquiété o azali mona suka. Soki nazana eboye na obebisa éducation mona oyo kwa voilà yango papa tindaki ngai nakendeki kofutanga na Boma epai ya famille ya mama na ngai Séraphine Diadi Kuseka. Et puis papa ntango baya kokabwana na mama mama ayaki kokende na grand frère na grande sœur. Tu vois quoi? Akei na grand frère na grande sœur bayaki kokende nga natikali na papa to continuer vie na continuer l'étude voilà pour na bande ko saka papa ke ngai il faut na honorer yo ngai il faut na honorer yo yango papa ndo baka dietanga omoni grand frère na yo na mama na bino to zuba problème grand frère na grande sœur bakei epai ya maman bo problème mesalité bakoki ko supporter moi si o nga na zuité mesalité bakoki ko supporter moi si o nga na zuité yo loko otikali na ngai continuer l'étude na yo tanga opesa ngai honneur voilà quoi. Yango moni nakindaki na Boma na tangi na Boma na sisi na Boma na ya kozonga Kisasa susi nanga ezalaki ke bacha papa pe poudre ndenge bachaka papa nyonso na mutu quoi. Omoni mwana diplôme ebimi otali kuna bakecha papa na poudre na mutu me yanga ya banda kana ndako boye asepelaka te yango yako senga pe na ya ko présenter examen d'état. Donc bah ko chapi papa poudre na mutu na moni maka oui non honoré papa na ngai. Yango papa zwaki atinga na Ista na matina Ista moi ba désordre ya Ista ko simbate yango ya ko longola ngai ya ko tinanga na Frère du Sud na continuer ba classe na na Frère du Sud. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année xénophobie et ko banda na Frère du Sud na 2007 8 xénophobie et banda après les mois qui sous la classe c'est tout ça pour bakomi ko boma to ko batama autant on est ba frère vous avez fait ban amitié tout ça na ba âge mourir amitié quoi voilà quoi. Et puis à partir de là to quatre classes ya mona ki ko zonga Congo na zongi Congo et puis les papa Monique était yo na Congo et ko simbaka te bino bana suka boké ya ba problème na ba couple ba parents quoi malamu kende ko vanda na Europe quoi ya on a kende vanda na Europe on a continué vie na ngai kuna mais entre temps na sima ya papa na maman na biso tanga ya ko bala Séraphine mais ko kabwana maman Séraphine na 99 ba kabwana Séraphine après ay ko bala nani Gisèle Zangabi akasavubu azalaki chanteuse ya bozité ya maman na biso Mbiliabel abali Gisèle Zangabi. Je salue à passant maman Gisèle Zangabi. Voilà quoi. Tout ça na matanga sala au monana. Voilà quoi. Abali Gisèle Zangabi, bakena poto et puis na poto ba ko zonga et puis na 2004 ba ko kabwana. Ka ba ko kabwana bon. Papa continue ki ba vinae. Ozo mususu pe ba vivre. Et simbité ozo mususu ba vivre et simbité. Bon, na habité. Wana sali ndenge papa yemo rande ko vivre na basi na yemo ndenge sala na bango après na suka yango nde ayako kutana na mama Amisa bakutana na mama Amisi yango Monique ba continuer vie na mama Amisi na ndenge papa pe ayako kende atiki biso. Donc voilà quoi, moi ba parcours les moi ebelé mais il y aura du temps où ma que tout solo là tout makamu quoi. Donc papa tia sali ba succès na wana abotini à gauche ni à droite ando yebisa ngai die ngande dingwe na kati ndaku awa ngande dingwe na kati ndaku awa so na bana libanda na kobanga te ko yebisa bino ke na bota libanda oza ngande ngande papa na ndaku awa. Donc soki na zana bana libanda na ko hésiter te. Voilà quoi. Bon na ki ko croire yango parce que après ngai déjà na maman na biso
kobote comme na ba problème na même surtout que ngana soki saki na ba o pe bali pe baboti te siko na ko croire que abota libanda pour na ba o ya bali baboti te ya papa ba keto die na boti mnoka misatu bozali misatu soki mususu pe azali libanda aya lokola na sali envie na reconnaître mbala moko quoi si le pe moko pe abima pété donc ya moni na ça soki na kufi be moko pe na te moko pas bimité soki sali na bandeko o bazali ke papa atiki ba libanda ba moni ke oui bazali bana edingwe ba osala nini ba yé parce que makila edingwe ebomba makate ebunga kate voilà parce que comme on a déjà boué na edingwe ba série 6 ba série 7 ba série 8 ba série 9 ba o baby bu jeunesse edingwe to ba mona mbala moko ke bu jeunesse edingwe yango eza ko apparaître et pas na ngai quoi donc c'est ça ceux qui bandeko bazali ceux qui bana bazali ba hésiter te famille ezali monene famille ezali ba papa bazali ba tata bazali ba koya te présenter bango voilà quoi mais juste là naebi eloko moko te pe moko pété aye ke o abima ke nga mwana edingwe ou bien maman moko boye aye a se présenter ke note nga pe dingwa tikanga na mwana donc non juste là na monité voilà naza mutu ke soki ke ezali bongo baya to koyeba ba test ezali ba biloko pe o ezali pe bi ke biso moko papa dès que to bota maraboye ninga bota biso to zana ba signe moko boye ya biso moko to yebi et si Nathalie signe à Nabi que non, toi tu es mon frère ou toi tu es ma sœur. Nanzoto. Ouais, Nanzoto quoi. Voilà, mais et le coup les alliés habitent Moko et Tikalakaka, voilà. Ça c'est bien. Alors, moment nini, oh papa a décidé à Tinda Europe parce que Naoki Nekomora lobby, au comment il faut tcha bango pe moi pandi likolo, bah moment oh yozaki tant que papa zana makamunaye, yo bande ko sambela moi mingi. Comment peut koluka ko baby ça mamnaye na ba prière yango moni batinda ki na bamboko yo batinda ki baboma et puis ba yo tinda yo Europe on a déjà makambezo ngai voilà ngai kokola na ngai na koli pe na bi de prière parce que na imba na chorale na imba pe na chorale parce que na boma déjà place ba yamba ki ngai na famille ya mama ezalaki famille ya bakacher te ezalaki famille ya bato basambelaka tant que nakendaki boma na classe ni na troisième primaire donc imagine toi troisième primaire donc j'étais vraiment enfant quoi donc place na ndeko vanda pe ba memaki ngai tozo ko kendaka église to sambela na église la Colombe eza na ville kuna côté airport côté Elbema pe na koma ko imba pe na chorale tout ça voilà quoi donc pe na ko zonga kisasa. Non, papa ye moko monnaie qui était mona oyo bana oyo il faut baye bana nzile ya nzambe parce que baye bana ke nzambe azali au moins sur ebin nzambe te on doit sala mabe moko boye sans cœur vous comprenez quoi kachi oyo to salaka oyo eza divertissement papa monnaie qui a gagné vie na kachi oyo yango salaki makambo ezala po azwa peine na ye na kachi oyo atangisa biso abokola biso to vivre bongo quoi. Ngai na banda ko sambela banda bo mwana parce que ye moko papa tonga botaka ngai ba utaka ko sala accident na bandundu ozomona ba sala accident na bandundu ba katier ba kufaki ngai tonga bango bazongi kisasa tonga kiti hôpital azozo soin hôpital atikaka mama na zeme uta déjà na 82 et koti 83 tonga papa za na hôpital du coup papa zo soin na hôpital na mama yembo et coïncider mama aye kobota donc maman boti après cela jour bakende ko présenter papa mwana na hôpital comme ngai quoi talon mwana ye yo abimi hôpital na maternité yo pe papa mona donc azwaki amemi ngai ba mo lobi akangi misabi Dieu merci voilà elle n'a pas essayé combattre merci alors donc moi no alinga ngana kufate toti ko sala accident na bandu nu bakacher bakufi mais moi non natika ki na libumu aboy ko tika la orphelin donc a sali tout abenanga papa na epo na kutayi yango papa tonga memaki ngai akangi misu Dieu merci yango mon passe bapesa nga kombo ya Dieu merci donc na sa signification moko moye moko yemi ninga kangaki misu ndenga baki donc je sais pas à mon akinini et loko nini komeleki na mutupo apesanga kombo ya Dieu merci balabaka accident wana eza ye di moko mtalia batu ya limone na kati ya
Il y a accident on a. Bon, on a la salakité, on a la botami na kuti papa Edingwe. Selon histoire. Selon histoire quoi. Donc on a évité, on a la kuti papa Edingwe. Voilà, on attend on a la salakité, basali accident. Ebele bakufi. Bon, on a la salakité. Donc on a quoi le batté, oh on a la salakité, on a la salakité. Voilà. Mais moi je sais que mon père m'avait donné combo ya Dieu merci pour bauti ko risquer na accident tant même matinga na hôpital boye ati akangi misu Dieu merci combo na yango wana donc je suis naza symbole moko que yango moni ba vie de prière pe kaka ye moko mutu atindaka ngai na cité Bethel papa ye moko am atindaka ngai na cité Bethel te yo il faut oban oyeba na nzambe parce que le ko la ngai papa na mina boti bino donc beaucoup ko kanisa le ko aneti ke ngai nde Edingwe ngande protection na bino donc beaucoup ko kanisa ke eloko nyonso ko sala le ko za mwana Edingwe donc beaucoup ko kanisa donc pouvoir nanga ya kamba mo côté bino na mutu mo beaucoup manifester non à moins que tout chocolat bokebe tabale na mininga obunda kikuna au sali ba makambo moko boye poni yebi ke je suis le fils de Edingwe et on papa mon était atinda nga na cité Bethel. Mutaemba ki biso nga na cité Bethel ezalaka pasteur Florent Moussiteki et puis na pasteur Jean-Jacques Omba je le salue à la Belgique pasteur Jean-Jacques Omba donc batbaemba ngezali pasteur Florent Moussiteki Jean-Jacques Omba Médard Kankolongo et Jansi Bapembe. Voilà quoi. Voilà, tantôt qu'il y a des prières, IFC, Union Foi Chrétienne, na Fikine, tantôt qu'il y a Union Foi Chrétienne, tout le temps, que nous avons qu'il y a des prières parce que nous avons des mutabates là. À partir de cela, nous avons baptême na cité Bethel et puis il y a pasteur Florent Moussité qui na pasteur Jean-Jacques Omba ba memara biso na Mayanjil tant aussi sera IFC na Fikine to keiti nini Mayanjil ba baptiser biso to ba sispi ko baptiser biso et s'il y aller na ndenge pe na za kokola makamnyo so tout ko moment nini oyo koko ma initié pa papa pour to mona ma vidéo ya ndenge na ndenge. Nous chrétiens, quelque part, nous tous, on est des chrétiens. Voilà, on est des chrétiens. Nous tous, on est des chrétiens parce que... On pouvoir papa tirer la kiwa. Il y a une ye moko mutaka ki posa wana apesa yo makambo to yo moko ka posa ko zo makambo pa papa. Papa kutalinga ka kututi. Tonga la komara quartier. Papa abebana kana quartier mobimba. Bata quartier tout bazala comme desi et pas ya papa quoi. Non, il y a dit mon autre bien mutamba bondeli mutabou mais au commissaire quartier comment tout ça parce que quartier mobimba était mais la papa. Babi yeti au moins les autres mais yeti. Mais le cola est cela qui hasard et pas Nzambe parce que nous tout ça là ka et ça la hasard et pas Nzambe même si Edingwe ti le koma bongo Edingwe ti le a kofi bongo et ça na surprise moroté o ya sala ki Nzambe même si que a robunda na 20h tant ya na temple azobong sa makambo na ye ba numéro na ye et ça hasard et pas Nzambe Nzambe bi na nyo surtout Nzambe azomona na nyo surtout wana ata bundi likola ringi asali kindoki na ye makambo nyo surtout mais souffle o ya zobona on likola ringi ça vient d'où Ozomona ke Nzambe ye moko a permettre makambo susu ezala po ayebi ke eza histoire ndenge eza kokindeli. À partir de cela pe na bandi ko sala lit et mon jido et mon lit et mon jido mais okina na ba prière tout ça makambo tout mais azotala mo ayebi ke bon mwana voilà quoi. Dans ce qu'on a ba jido ba lit ba sentiment fort et comme goya après papa moi monter mwana o il faut azwa kaka encadrement alimba moko abenga maître bijou qui nous envoie été. OK. Bijou encadré ngai mona oyo. Maître bijou ndé siko yé mutu encadra ngai ya relaxanga makamnyo so tout après sima papa ndé siko yo abongisi. Bon ça va, yo oza remplaçant na ngai, yo mutu ko remplacer ngai mais il faut otanga, il faut osala na bagage. Parce que lobi yo ko remplacer ngai boy oza na bagage té. Au moins té ki ekozala passi. Yango monike na ndenge pe na yoko banda entraînement aller vient ngai ebende molaso na ike bola muzoba na circulaire que son âme repose en paix ba onde bazwa kinga sko ba ko formenga na catch ba formenga ba prise à catch donc tina ndenge na yo bima catcher donc na grâce pe ya prof na ngai Saïda vient ngai ebende molaso et puis ike bola muzoba
on est basala qui a bimisanga ikacher voilà ba bimiso kacher parce que tu es bien dans la facilité nga une fois émission na champion dingwe na tuna que question moko tout kacher donc disons tout ba liter nyos avant comme kacher il y a la cérémonie ça les marque ils a na eloko moko ça les marque faut peut-être ba laisser eloko ba messe eloko moko go champion dingwe c'est biso que il y a ça 7 jours dans cimetière. Ils ont une émission dans le Tchango Péawa. 7 jours dans le cimetière, les jours abimi, Moutoumoro abimi. Après, c'est vers Yamakila. Amélie, tant que c'est un mélange, donc ça coupe pour Moutouana Limon. Après, quand Bimana abimé, Ndabima champion. N'habite dans la cérémonie, pourquoi Makache Basala Kionini. Parce qu'il y a des zombies. Vasco, Toyebi Aya, Balesa Soso, Makila Soso, Bakata Soso Makila, Amela. Mais ce sont appelés des sociétés qui kakamutu. Et puis il y a eu des nini cérémonie on a litère pour comme kacher. Bon, bisonya support comme kacher c'est la cas que ba reçoit soso ba kati mutu, makina nango ba tien na verre, ba sangisi na vin, ba sala ba ça c'est Mbappé sur ça nini. On met bisonya surtout pas ça par là. De temps on comme kacher au matali colère, il passe ring ça et lo moko bomo non mais soko comme il colère ring au comme na monde mosusu. Donc, ils ont un makamou et les calcola ring et sous la calcola ring. Au pays de Karanacé et c'est quoi Karanacé. Il y a un monique qui a peine à l'écart na cérémonie, on a makamou surtout n'a n'engagé pas pour makacher. Donc, voilà quoi. Donc, il y a ça la rakachi n'angai. Tant que Moussala, à part on a nazana makamou surtout au natal la rana simba via mutu na simba via mutu non. Parce que même Edingo mutu n'engagé moko. À part les colas catch, Kassina Sebou, à Salabana Ngomabé, ceux qui basali, Landa Bango, na micro, va témoigner pour Azate, Moutou Azan la libre liberté à témoigner, voilà quoi. Donc c'est ça que. Il y a un canal en Ikoloba, Vinabi Soboye, et Zalara Azar, Té et Paye Nzambé. Nzambé Moutou Akela Biso, Aebi Eko Salamana Popo, Aebi Eko Salamalobi, Aebi Nyon Stokoya donc, et ça les locaux montés, ok, tout ça la surprise et pas Nzambé que. Jamba Vandi Boué, ah, mais mon enseignant une surprise Boué non, il n'y a pas. Yem Takela Biso, Yem Tabifi Nabiso, si tu comme Bakacher, si tu menarba Viboué, et Zalarnango, Azarte et pas Nzambé, Nzambé et Bignoso. Nzambé, pour n'avoir pas que l'élo, n'a pas dit que ça va témoignage, n'a bon wani, ce qui est ça qui t'a Nzambé et aussi Bakapé. Donc voilà quoi, donc. Mon nini, papa a gopé ça yo, maintenant pouvoir, Oyo, ami Bengi. Photocopie nanga originalité nanga yeyo remplaçant nanga lobby moment ni papa a coupé sur pouvoir wana pour ba benga le champion et dingue bon moment il coupé sanga ba pouvoir tant on a utaki poto na 2018 tant on a yaki à partir de cela déjà des places ebeki que non lobby a rosalati à cela qui nyon surtout au single pour ça la pour ngai pour abi que club tout va changer ezali ba fanatique non ba 6% na été lobby ya rosalate et en mutu o azali qu'il faut à continuer combo wana tu vois quoi parce que au moni combo il dit papa na ko lobani ti ngai vi na ngai esa lokola au moni ndenge ba mise ba yemba ni ti ke ba bombela nga bo mengo likolo yango mbaye ba lobili boso na zwa yango nakata bazamba na bisobe voilà quoi donc papa a sali combo depuis 1970 a ramené yango a chango likolo donc nakoya karte ke lokolo na zamona yedingoe bana mon côté nazui maman non donc il faut nakata bazamba bisobe banini biloko ebele tina koma esika papa asalaki carrière wana bomengo wana abi oui bomengo nanga na sali pona banda nanga metoke ko zongu buete azui a chango likolo ya ngomba ngasi ko nazana se ya ngomba pona koma nazwa yango esinga fu machette coupe na banda ko kata na kati soki na lembi soki na katani na kimi au moins na matiti bandi sous kobota donc obandeli affaire à zéro donc banziete ba matiti wana ezali ba obstacle on azukuta na ranango les lots alcool ring obundi basali yo bakana imoko boye ba compliqué yo makamoko boye mais il faut mon en cas douleur ah et ça ba matiti on azokata les lots rocha combat mo place moko boye liste bakacha ba obunda mais yo bi okubunda bakacha ba bundi comme tourna ba nini yo bundi te ba beti yo 12 mais bien surtout on a que oui et ça lit parmi
ba matiti o naza kokata pona ko mati esika papa azwaki bomengo wana atia yango donc voilà quoi donc kombo ye dingo na ko son kakati boyina bo comme je suis son fils nazui kombo non donc on est sûr que ba bombela kinga bomengo likolo ya ngomba mais ba lubi avant na swango nakata bazamba na bisobe ebele donc na batamaeli na ba papa na ba mikolo ba comprendre sens oyo na lobeli bongo tu comprends yo donc compris par rapport à ma remise sur lobby mais tout yeba lelo champion dingwe azali koni na monde toloba par rapport à musalo ya catch ils ont ba sacrifice oyo ya sali ils ont makambo belé ya sali pour kia koma na étape oyo ya koma kiti lelo akufi est-ce que yo pe ba sacrifice wana osali yango to non au comité na niveau ya idée parce que tu le pouvoir ndongo lobia to mona ngine ba coach na sama kolo baba kele ba soyi to moni nyonso wana bet to ebito esalema yi peut-être na temple même si to mona ki na télévision to mona ngai sacrifice nanga ezali karanini na célébrer kombo na ye ebungate na tambola ndenge oyo ye alingaki et puis donc na kitlivé toujours kombo na ye ezala kaka toujours ke edingwe lobi na kozala te na babana oto za kobota au moins na ba edingo msuba robima na ba football msuba robima na ba basket msuba robima so pe ba pasteur donc toujours kombo wana et ça na continuité quoi ngana ça eloko on a ko se sacrifier parce que au moni na combat surtout basala bato o bazali uniquement pour na ko défendre mboka basali bato o bazali uniquement pour na ko salela mboka. Et puis basali bato o bazali uniquement kaka pona kotelemela makambo ya mboka donc mutu nyonso tout est akoki kobundela mboka mutu nyonso tout est akoki kosala masolo ko servir mboka noté donc ezana mutu na mutu azali étape naye et dingo mutu na ngenge a sacrifier vie naye jeunesse naye mobimba pona nini makambo catch pour le catch yango ezala na succès pour catch etelema pour batu bayeba catch siko ngandi na za awa nazomona eloko o na ko se sacrifier te parce que Bakacher Basali Ebele, de nord, sud, est et l'ouest, déjà, Bundana Kapuna Kachango Ezala. Donc, je sais pas, Nasuka Karana Oyo Ezali que divertissement, na se sera fanatique Edingwe, dans la sera image Edingwe partout dans le monde entier, au place fanatique Nae Basali, Batou Basepela qui Nae Basali. Donc, mon devoir est là. Devoir Nanga Ezali, que non. Nasa la source ba sacrifice mo te na kosala lango ya nini pe na kotika rapé kosala yango te parce que papa déjà a se sacrifié qui déjà jeunesse na mobimba pona makambu ya kachi oyo et moi non c'est soumis en moins temps on a bundal kola ring et simba mbala mort parce que mon père il a sacrifié sa vie jeunesse na mobimba pona makambu oyo en moins temps on a kota mbala moko pour de temps mbala moko Maramutu et Simba Melanga do ring ndima po il y a quelqu'un oyo qui a tangi sa ba motoki ba maya misu marambo ebele pona kachi oyo même pona nga moko te pona ba kacher nyon surtout parce que aza papa ya ba kacher nyon surtout voilà mais lelo il va manka champion dingo BBC jeunesse à BBC ba chaîne nzambe belé na ba pouvoir satanique à BBC ba jeune fille à BBC ba jeune garçon n'habité tant yo ka loko wana yo moko za mwana ya papa edingo champion oui binga na sala ndenge nini bon c'est normal comment lelo nyonso tout photo monango normal tu vois quoi nyonso photo monango normal bato bakoloba bato bakosala nyonso tout oyo bakoloba mokili lobaka bongo tano ngamo mwana edingo jamais yokake akalaki na la police asalaki boy asalaki parce que éducation o ya pesingai et zo là c'est déjà que apesinga éducation bon ce que pona babana ya batu mususu akinde ko bebisa ba éducation na bango na bakisi non na bakisi apesi mususu mwa kisi moko ezali liberté ezali choix ya na mutu ye moko toza na deux chemins olingo lukinzela ya nzambe olingo lukinzela ya nini ebele ba baby pe na nzela kaka ya ba pasteur akena église tout le monde a mis lelo ba dévierger bango na ba pasteur na l'église akendaki na ekodi mais comme ba retraite et si li moi na suis mi na église ba nebele ba baby na l'église ba tebele pe ba baby na l'église ba tebele ba baby pe na banini ba jeune ebele so di pe msusu ke na nzela ba baby peut-être msusu conjoncture ya mboka etinda pe ba tuna makambo ebele ebingo ye abebisi fi ya mutu moko te
asimba pe vie ya mutu moko pété donc yo soko ye ko lukaye ozana posa ya makambo na yo akosala oyo ezali posa na yo ya sali ya ngwemi bosila ni wana voilà yo kena makambo na yo siko banani yo mona ba ya pena na ndako yo za pena moni ke pasteur ko paye na ndako musicien paye kachero yo zo pe bon picho maso paye bazali pe bazali mais nayibi kombo ya mutu moko te nayibi pété naza ko se manquer na voilà quoi mais bazali pe bazali pe bazobota makabota makakaka de temps en temps donc wana eza vi na bango nga naza mpona juger te mpona condamner te na bakombo te Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma. Donc tout le c'est le Bamaka, les ont dit comme disent les Kinois, donc au batanga bakongo pasteur kingandi ande oya pe kuna yo mona no mutute. Bon na mona nga mutute mais na epsuka ke bazali ebele. Mais na mona nga mutute mais na epsuka ka bazali ebele. Dernier jour quand Nzambe mo yebi denga jishaka batu na ye, denga sala makamu na ye, moi je suis pas là pour condamner, pour juger, pour nini non quoi. Voilà surtout tout ça batamokili. Parce que il y a tout ça déjà partout, ba critique rapsona bandenge belé, ba juge rapsona bandenge belé, ba condamner rapsona bandenge belé, tout ça ni toi accepter kaka quoi. Mutu so mo la bo azo juger azo condamner mais au tali habité no ina été. Et ça ndenge ya style ya biso ndenge to bimela, donc azana peut-être ignorant, ako critiquer nga, ako finga nga mutabakisi, ako sala boye boye, nga na condamner yete parce que ça ndenge style, ndenge identité oyo biso to bimisa, identité oyo papa abimisa. Maintenant quand les autres tant bazo critiquer, tant bazo ko le baboye boye, non ça na droit ya ko condamner bango te quelque part bazo na raison na bango parce que ba ibo ezaka tsamité mala biso te, ba yebi pe ndenge to vivre raté. C'est normal, papa bimisa identité à batobaki. Si ton bat bazo critiquer, ton bat bazo juger, ton bat bazo ko lobaboué, net ingai na mona rango normal parce que identité auto bimisa bongo. Donc na mona rango normal. Ata ko finga nga mutabaki si. Papa na bino ndoki. Bon non, c'est quand on a dit bon, c'est pas ta faute, c'est parce que biso moto bimisa identité on a donc voilà, mais pourquoi vous tirez na coiffure à papa? Er morozo mais on va na confusion, c'est on moni oyo dingo ye moto le fils. Obane comme ma biso na confusion. Coiffure oyo champion moko a témoigné, ils ont un maman moko un musicien moko munene. Oya kataye suki jour ande ça la carnaval na ye, ba kataye ba benga ba kataye suki o ba kati o lelo. Ben pourquoi qu'on landa style yo par rapport à combo bien les appels na makambo na suki parce que yema ndalo ba suki na soko simbiango. En tout cas, c'est un modèle. Batunion sous bakata ngo bakara teke ozana kisi non eza modèle style o ya style aza artiste aza modèle
Tu vois quoi? Azam, tout le monde a babissé, belé, bakatakatango, babé, belé, partout, par-ci, par-là. Donc, maman a mis moutou akate soki oyo parce que maman a mis azali maman. Kofi azali mwana ya maman a mis, et dingo moutou nangepe azali mwana ya maman a mis. Tant que tu as un libre moutou zalaka ya maman, mais tant que tu as libanda, tu as ya maman nyon surtout. Donc, il y a un droit de respecter maman nyon surtout, parce que maman nyon surtout, monde dans sa bien sur maman bana. Tu vois quoi? Donc, papa azali moi et maman ami, c'est vrai maman ami mutakate sukiwana. Donc ndenge tozi matanga na yebi na motema ya papa na ngai Koffi Olomide eza mbeli moko boye ekoti na motema parce que tango barake ngala zali lipa yo zali nguba. Donc lipa na nguba, donc c'est comme que lipa ekei nguba etikali. Ozomona nga ponguba etikali ponguba ekobanda kobota ezo kobota ba fruits mais lipa esali nini ekauki ekoti na se ya mabele isili quoi. Donc naebi place azali na nazwi numéro na atobengani te mais place azali naebi que mon papa Koffi Olomide soit fort. Je sais bien oyo akufi ezali ndeko na yo muninga na yo na onza na ona okolo bate. Donc azali papa nga azali mwana matanga eye ngana kufeli yepe Koffi Olomide akufeli parce que wana vous monde entier ba yebi ke wana bana ya mama ami. Donc on a ko bakaka ya wana le reste total a oyekoya voilà ndenge chéri parce que ba wuti et pas ya mama moko que mama ami Koffi Olomide bango surtout bazala ki wana spécialement ba conseil comment ba ko évoluer na carrière na bango. C'est ça monique edingwe a umeli na carrière na ye Koffi Olomide a umeli na carrière parce que bazala ki na mama o bazala ki na ko pesa bango conseil ya ko yeba ndenge nini ya ko tambola ya ko nini pour ba umeli na carrière yango le monique edingwe a umeli na carrière na ye so que zala ki ya mabende edingwe ngo umeli na carrière te ndé papa na so Koffi Olomide nga umeli na carrière na été mais tala ba umeli na ba carrière na bango parce que il y avait une dame à côté, la pauvre dame, amende kosunga bango na ba conseil, kotalisa bango tout ça donc voilà. Voilà, toko tamena na Itali matanga, na ebité ya dit en fait nini vraiment tungisi parce que tant d'annonces ezala kiawe, ya edi akufi. Ya edi akufi. Ya edi akufi. Néanmoins 4 ou 5 comme ça ba ba annoncer déjà que DC ya champion du Congo edingo. Mais tout le monde lelo comme réalité, ya edi atiri biso. En fait, ni ne déranger, il a dit pour qu'il y ait Tirabiso au Pénézué, mais qu'il y ait belé la maladie. Bon, juste là, dans le banan bouété, tout c'est là, tant au corps et koya, certificat, carnet de santé, ma ramener surtout parce que dans le babouété. Basala qui a vu traitement, et puis comme ici au Maroc, a vu ce sous traitement. Non, bah, déranger, il y a une Kinshasa, il y a un HCJ, il y a un hôpital et belé. Oui, HCJ. Il y a des problèmes à Makolo. Oui, Marabou belé, tout ça, mais il y a un moment où babouété, tout c'est là temps où bako na ba examen au basala qui kuna ba makamwana nyo sotunde, to koye bakeno. Atala na examen asalaki ebimi boye wani soko na ko annoncer que non papa abelaki et le bomier ezali boye et le boye nazo c'est là no carnet de santé na ye au médecin asali makamnyo surtout à partir de cela ton otala kete et le ko o yekoze que papa atika biso eza yango wana je peux annoncer na batu je peux pas annoncer n'importe quoi que non akufa ki na boye mettant ce ko batu baza kuna tango baroya na corps tango ba hôpital makambu ya ba médecin tout ba monique eza bongote na lui ba n'importe quoi mo boye quoi c'est ça peuple et tout bo sala kimia et dingo moto na ngenge akokunda malamu ndenge tolobaki ke Congo ekobonga, Congo ekochange, pe Congo ekochange. Merci beaucoup à notre son excellence ministre des Sports monsieur Didier Boudimbo. Merci beaucoup papa, merci vraiment et puis merci beaucoup à son excellence chef de l'État. Merci vraiment na chef de l'État papa Nabiso Mokwatombolo. Merci na Osako Sala pour na kolaksa ba Congolais qui est aux vraiment garant de la nation, aux vraiment bon sportif, aux na motema ya bo papa. Merci vraiment à notre président de la République et merci à notre ministre des Sports, son excellence Didier Boudimbo. Et puis merci à notre communauté congolaise, congolais na Maroc, place Bozali, merci beaucoup, place Bozali na Maroc. Au Bozako Sala. Donc, merci vraiment. Tout c'est la matanga eya que Bakondi
baza kosala ya malamu mpona moto nyonso asepela bamona ke icône akundami malamu nde tobaki ke Congo ekobunga Congo pe ekomi kobunga parce que toza siko na bato oyo bayende kobongisa Congo voilà toza na bato oyo baza na bolingo ya Congo donc topesa bango chance kandi na lobi ke Congo eza kobonga pe Congo ekobonga. Voilà, ça c'est bien. Congo eza kobonga, Congo eza kobonga. Alors, tout autre en réalité moko. Est-ce que c'est vrai papa avant qu'il na mboka Maroc aboyaki pona o etali bongo jubilé? Papa ndimaki jubilé, aboyaki jubilé te andimaki jubilé. Andimaki nyon surtout. Donc andimaki jubilé, maram nyon surtout azalaki content akende soka azongi comme ça jubilé na esalama. Voilà quoi. Mais bandu ko bele ba boyango ba bia linga kité parce que esprit ya Mobutu ezali na Rabat. Il pas de grand esprit, c'est beaucoup de Mobutu kuna. Tu vois les gens, tu vois les gens qui sont pauvres. Na ba idée, na ba pensée, na mémoire. Tous en ba au moins les pauvres, ils ont raté que chose en mbongo te. Non. Il y a aussi des gens qui sont pauvres, na ba idée. D'autant il y a vendu Vinaïs à la carte mensonge, commérage, calomnie. Donc, tout le monde a dit Nandi mwana na yemuto lobi ke andimaki jubilé, ezalaki prévu pour le 21 décembre. Tant que Maroc to moni ke santé eza ko kende kaka toujours na moi boye c'est pour cela yango ba poussaki jubilé ya moto na ngenge parce que il y avait aussi beaucoup de catcheurs. Bamna ko talana nous santé ya dingwete bango baza ko penser kaka jubilé eleka babunda batala o bango bakosala mais OK bangi ba penser na santé ya icône na bango parce que mingi bamna ki balai trop branché kana makambo ya jubilé pour ba robunda moi muke ko mona na makambo ko sala mais bamna ko penser non nte na guérison ya icône na bango. Voilà quoi, donc makambo surtout nzambe imokani. Bon avion boye ko décoller comment 3 jours avion boye ko décoller. Avion boye ti champion le 3e jour ba ko convaincre et pas ya bijou qui nous envoie les champions ndé a ko accepter ndé avion. Ah oui, ceux qui bijou qui nous envoie té azala quitté voire même que angaka qui ndépété. Donc bijou qui nous envoie té muto ayaki à faire convaincre et puis Qatar balbi que muto aza maladie akomatana avion té pour ça ko fait sur na avion to reçoit problème quoi. Donc bijou qui nous envoie té muta sala qui a faire comprendre immigration nabiso DGM RVA à partir de cela siko DGM nabiso merci vraiment na oyo bosali ba on desko ba saisir Air Qatar ba bika ou bien zonga vide passager mon côté à kozonga na yo soki edingwe atikali donc DGM nabiso na maître bijou kinzamvo te basangana ki na ba soda nabiso ya RVA na aéroport ba on de ba kindesko na Qatar et comme ici il pas problème benga boy sala boy ba benga Qatar ba benga boy ba sala boy ti allez ba temeli bon bi ke so ke dingwa kete avion pe ekokende te yango no monique ba sala ki nécessaire ba matisi dingweti à continuer avion ti ba komi Maroc bon le coup là nzambe a permettre te que à vivre à jouer à kinokopé ma na kimia donc motema na ivma et pe manakimia. Est-ce que tu as fait champion dingue tu as fait à son âme pour les lobes te beli babi champion Koufi Temple Zali à Koufi na bakisinae à Koufi toujours na ba bitie comme disent les Quinois ils a toujours est-ce que tu as bandengona bon au moni ngai bino boko ikolo babongo mais nzambe nde mutu ayebi vie ya mutu je crois que bozana boza bato bopriaka boyeba ya moko kosala baanalyse mosusu okufa ya mutu oyo ezalaka na kati nzambe nde mutu ayebaka soki akeina yango moni bachrétien bazana mpona kojuge mpona kokondane or que c'est faux naloba yango parce que nakutanaka na bachrétien ebele au moins sur dimanche nde bato bautara baeglise boye ah masa nde bote église bazana ba bato mosusu boye opesi mbote bitango opesi mbote te mais auti église amonga mwa libingwe moto ya mokili na pesi mbote abangi mais donc c'est que ngai moto o na ngona o ya auti na ngona église donc yango mo bato mosusu ba yeba kosambela ba yeba grandeur ya nzambe voilà quoi donc yango na lobaka que tout aux zonga pas yanzambe parce que edingo moto na ngenge vina eti ezala boye
ezalaki hasard te pa ya nzambe ti ya komaka te est-ce que asali conviction est-ce que abongolaki motema repentance asali penza ke na tiki bakisi nzambe na komi kosalela yo boy na boy c'est une question bande ko bel baza komi tuna nango ye na nzambe na ye confession ko sala makamyo sote sala kaka po ozo sala ngona nani et pas ya nzambe ko pe neti ngai soki na kobongwana ou bien neti nini ngana ko gumba mela pasteur te na ko sala ke na koma muhumbu ya pasteur te moi je suis le fils de Dieu. Tu vois, moi je suis le fils de Dieu, un serviteur de mon père. Ngala ki ndako gumba mela kaye. Tant que toi tu es le fils de Dieu, papa n'a pas, c'est toi le fils de Dieu. Maintenant c'est toi le fils de Dieu. Pour ça papa n'a eu aucun kokeni koluka. Basali ya do elko ni nako koluka bana misale ya papa na ngana kenda ko lepa na bango. Ba pasteur bana tout ça basali ya nzambe. Neti ngana mwana ya nzambe. Donc il faut na sur la maman ko na nzambe. Noko ki ete ke non et pas ya mwana musale ya papa na ngai ngana kenda ko lele et pas na ye simaye akene ko pesi la nga rapport et pas ya nzambe. Ce n'est pas la France. Na kimbangu afukama aleka na kimbangu afukama mais dialogue ne salaki nani yena na nzambe yaona lobi ke ngandi na za awa atali lusuki ke na kobongwana face à face ya ngana nzambe parce que je suis le fils de Dieu yo zali mwana ya nzambe ya zali mwana ya nzambe et pourquoi pona oso wana papa na yo donc il faut okendare et pas ya mwana musala papa na bino tu peux accepter ça de la tuni yo mambolo banela pe mutuya yo ozamwa la pe babiloko mususu écoute ezana ba canal ya ba sali na nzambe nde to mona rappel nzambe na mo facilité toujours rappel ba miracle na makamle muto yebi nzamba zati muto nyoso baka que Jésus m'a dit ceci c'est là Jésus m'a dit muto yebi nzamba zati muto yebi nzamba zati papa muto ma ba ke ngana yebi nzambe ngana so na nzambe papa muto yebi nzambe azalité voilà zo ka quoi to ke na ba réalité mususu awa to ki lisolo ya nzungu yo mo utango ye lobi batu bazolinga shit ya die dingwe lela koya po papa na ya kufi tolo banzungu etikali na maboko ya die dingwe to nzungu ezana na temple ezana bato il faut baya kozwango bakabola soki lelo esengi ke nzungu wana bapesa mutu moko aza comme catcher oko souhaiter za la nani est-ce que yo mo faut récupérer to pesa pas mutu mususu po à travailler makambu et puis voilà. Bon, mon nzungu, kowele la nzungu, je sais pas neti kowele la nzungu. Papa qui n'a pas recherche ni ba makamuna ye morondenge aza mokolo a vivre pe na ba makambu ebele quoi. Nzungu donc na lingi pe kolobela makambu nzungu wana te o aza na posa ya nzungu soka kokende kozwa nzungu awela nzungu quoi. Voilà, ngana se contaka na o naza na yango oyo ye alakisa ngai oyo ye atalisa ngai 1 2 3 ça suffit. Na rupe kete na perdre âme na ngai pona gloire mo ya mokili po kaka na seplisaka bato po bato ba kufa na bango muto azalaka biso tout ça ba ingrat lelo na ko sepelisa na sepelisa donc na teki na âme na ngai pona gloire mo ya mokili kaka e to pona mbongo to ni non papa edingo tanga za na mokili nzambe déjà mande ko pambola e voir même comme na nga mwana e na sa bénédiction o elekitu na mokili. Tu sais, il y a combien de gens qui ont quand même bana. Mais ils disent que moi, je suis jijaka et tout ça, mais je suis moi. Je suis utilité dans la communauté, je suis utilité dans la famille. Donc voilà quoi. Et ça, je suis que donc sentiment de gloire. Mon père a salaki oya salaki petit akini na se mabele ayebi oyo solo la ki na nzambe na ye ayebi oyo asalaki ye na nzambe na ye et c'est tout quoi. Donc nga oyo papa alakisa ngai yango kandi na se contaka nango on reconnaître nzambe azali. Oh maintenant c'est ce que tant nga na botama papa me manga pesi nga kongo Dieu merci. Pourquoi pesa nga Dieu merci omoni obligation na landi bien la moni quelque part ozo banga pe ba gwango ozo mona ke charge ezali mo ebele pour papa na niveau moko supérieur nde ozo banga papa mabilo na so yo memiango naza déjà na vie au papa pesa ngai naza déjà na vie na vivre na poto asala nga déjà que nazanga lipate nini te nazala mandiante na yiba ya mutute voilà quoi donc dans le localisme nini nzungu awela nzungu awela na nzungu soki ezali akende kozwa soki pe ezali te bango moko kandi basali nini bayebi mais papa ye moko yebi
place akei nga na biki papa nanga akei ko pe mana kimia donc nzambe vraiment aza pembeni donc nzambe vraiment ayambi edingwe mutu na ngenge na makambo ebele asala bato mabe ti asala so asala bato mabe baleka epa na yo baloba à part likolo ya ringe na sekutu asala plusieurs de interventions ebele intervention ebele ngala vivora na poto na kutanga na bato msusu die na lukaka yo baisanga mo ndingo zala awa nini ngai babotolaka biso lupangu na kisasa ba parents bakufaka tokenda ko binga papa na bino ayaka kasala kaka 1 heure du temps na lupangu savanda libanda na boyi na ba tata mwasi na ba papa lek toza compromis ya koyeba ko zo solution pour na lupangu die zo omela secret papa no ayida biso nazana bato mususu babotolaki ngai téléphone papa na bino asali tuna zo téléphone wana donc azalaka na pona ko rendre ba tuna ba famille ba kachero ba kufa ezana ba kachero yo yemoko na émission moko esebiso soki bundu na ye aller retour et surtout soki asengi yo komba yeba seke ezali wa okufa parce que soki azwi kaka bimission michopo olali kao yeba vinao ebebi tomona na bakachere ebele balisa po bakufa bazika tomona bakachere ebele batika biso lokole mende kosala malikola ring donc ya bitumba bobundele soki mende kosala malibanda on eza autre chose mais déjà des mutu kokufa déjà na ye mon père mende ko risquer pe na makambo ebele donc voilà les restes tokotel okande makambo ezokende voilà bandeko ebele balobi c'est une réclamation mort na ye na ebite soko koloba nini réclamation ya mort né à propos des réclamations ya réclamation zali par rapport à mort né parce que a bundisi batebele bomi batebele na catch bongana kamba olubate soki abomaki soki asalaki mabe na kombo ya nzambe papa bolimbisa moto na ngenge esika azali ba obino bozali en vie soki asalaki yo mabe soki aofansaki yo soki asalaki oyo ke esepelisaki yo te tant que tozali bantu na ndenge tozali bato mokili voilà quoi donc bolimbisa ye esika azali molimo na ye epema na kimia ngai mpe mwana na ye bolimbisa ngai soki papa asalaki bino bamabe oyo to azalaka na kanda peut-être azongisango epai na ngai mwana non atika akozala mpe na baide wana te mpo akoka mpe te mpo naza fort nazalaka mpe makasi nazalaka mpe na makambo na nga moko boke so moto yanga te me alinga mpe na kotelema kua donc yango na kosenga oyo papa na nga asalaki mabe partout bozali bolimbisa ye akende kopema na kimia nga mpe mwana na ye mpe natikali partout bozali soki papa na nga asalaki bino mabe nasengi bolimbisa mpe ngai bamabe wana ezonga epai na ngai te parce que lobby on ne sait jamais na koyi kosunga yo pe okoyi kosunga nga do leka na kosenga yango wana oyo to edingwa salaki mabe na kombo ya nzambe papa na sengi bolimbisa pour en finir ok voilà bande wabi pouvoir on est fina maboko na pour que tout ça bande wabi pouvoir on nzungu na ifo yakana maboko na yo fufu na temple et surtout cérémonie bosaki lobby na chapeau bijou habitant perdant ma beaucoup yo faut so ba mutu nyonso to communiquer na accès à ko parler sur die dingwe ube kuma mutu nyonso to communiquer ke na accès à ko le sur die ba ba bi yonde ka ko ba tuana kasi na vanda ka ba ko poussa na te donc ba sous na makamna bango kuna mutu moko te azana autorité ya kozwa décision likolo na ngai papa na ngai ti akende bongo na ibi na entourage na yé o nga na ibi atiki ngai na maboko ya maître bijou o ngai na yebi po bazalaki na maître bijou mais o nga na yebi mais na ndenge ya mokili biki papa atiki ngai na maboko ya o nyonso tu balingaki edingwe moto na ngingi o tu bayebaki edingwe moto na ngingi donc tant ba mona nga na nzila mo ya edi donc tant ozo mona ngozo mona moko champion na bino quoi donc voilà c'est ça tout ce que ça la dernière parole au papa tiki avant sa mort liloba nini primordial au papa tiki sur le vendobi papa epsenge loko ou soit annoncer que déjà qu'il y a d'autres tika biso avant akufa ndinga kenda ki Maroc ou bien ndengeni moi liloba na bando ba tala biso par rapport à mort na liloba na ya ndelo baka ke no die confiance na motute confiance na motute yeba vindenge zali kokende vindenge zali kotambola et loko ka mna ko epsanga ka mingi ye
banga kaka nzambe po ozala na mayele po ebandela mayele ezali ko banga nzambe soko zo banga nzambe te mwana nga toza na ba million okozala mayele te donc eloko papa nanga mettre fo ayebisa nga ka on a dit banga nzambe po ozala mayele. OK. Soko zo banga nzambe te okozala mayele te parce que ebandeli ya mayele ezali ko banga nzambe donc o ka papa nanga na isanga yango wana donc. Ya annonce ya mort na ye. Annonce ya mort tout ça nyonso tout le biso kazali te na mi prend à charge na ibake atiki pe ba famille atiki banini ba bana ba koko bazali quoi donc on a quoi kosala na sali on a kokate na luki ba papa bakei kosala quoi donc voilà pour la mort ne annoncé que no die nazali kokende tout ça non donc wana annoncé ngaité wana peloko mokote eloko ka yo na ebisi OK o ebisanga ka die banga nzambe po ozala na mayele so zo banga nzambe te ozala na mayele te annonce daika ya mbula jouna wakufa mbula bakage beta yo be jour ye mbula beti bakage beti parce que moni jour akufa ki mbula beta ki makasi jour nga pena longwe na chema kona kisasa pe mbula na bakake ebeti makasi donc engikola sake nazali mwana ya elaka voilà quoi donc nazali mwana ya elaka donc voilà quoi donc tokosola mususu sima voilà donc na suka programme nangi opesa programme et pona Maroc pour quand bokenda pona kozwa accord ya papa na biso voilà. Bon programme je crois ministère ya sport bakopesa des programmes quoi donc ministère ya sport papa zaki na 3 personnalités edingo ya ndaku edingo ya balabala na edingo likolo ya ring. Donc na moment où edingo likolo ya ring non tout eza ko sala soki basilisi na ki edingo likolo ya ring asima bake na edingo ya balabala pour na population na ye ndenge bakolela ye ndenge bakosala pour na bango après sima toke na edingo sikoyo ya ndaku. Donc pour le moment information makamnyo surtout kozongo na ministère bon on est tout bakopesa programme makamnyo surtout après voilà c'est ça quoi nazana non nous news te on a kopesa parce que c'est là non nous ba chef ba sala makamu na bango soki si après sima ba annoncer voilà sima to ndenge nini corps ko uta Maroc et ya kisasa ba lela edingo moto na ngenge champion voilà quoi. Déroulement matanga numéro de téléphone ningo pisa pe moi ba encouragement na bandeko yo baza pe touché par rapport à mort ya champion et aussi na ba fan nyonso bandeko surtout ba tala yo pe ba yebi yo plus bozala na bango kuna na Europe ba munu na Kinshasa lilo bana bango ni surtout ba tala biso champion du monde bon lilo bana bango kaka ezili kama ekoleli ngai. Allô ma fille, oui, nous sommes à Sainte-Thérèse, mais nous sommes à agence en Gote. Petit. Excuse. Nous sommes à service. Nous sommes à 0 mètres sur la station. Il y a un bonjour monsieur. Bonjour papa. Merci. Ah papa, na yebisa ki JB service eza esika kobunga te na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Ah des problèmes papa. Biloko c'est comment? Merci papa. Yo nde José Baïla? Non, ça été. Qui a sali na mikili ya poto. Merci beaucoup. Ma fille kubanda lelo agence ya solo oyo nga na confirmer eza bongo JB service. Alors ngai pe na uti kuyibisa bandeko na ngai mususu pona kubenga JB service ba numéro ya kubenga yango oyo en plus na JB service eloko eza awa eza na sécurité assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaka isalami abo na ba petit colis eyaka pe on JB service wow na ba mituka bandiku yo mutoza na Europe
po otinda biloko na yo ko sankete agence eza kaka moko JB Service. Alors à part na Kisasa eza pe na Brazzaville eza pe na Angola. JB Service José Baïla azo continue toujours kodona bango aza kubetaka bango frappe finale frappe na retour oya koseka ye na nzambe na ye oya kolinga to partager na ye mawa ye na nzambe na ye oya pa kolobaka ya die okufeli tika na contribuer yo kaka parce que ça rali kelemba lelo yanga lobi kuna lobi boye donc bandeko tout boza na Europe bo mibetisama libaku te mpona liwa ya edingwe bozala kaka na kimia papa akundama na kimia oyo aza na posa ya contact na ngai ezali wana ndeko na biso akotya numero na ngai ya Europe mpona poso na tya ya Congo eza kaka te ke bato baa na besoin na ngai bato ya Congo non ifo na tya oyo ya WhatsApp po partout dans le monde entier oyo aza na besoin peut-être ya mwa kosunga mosusu ayebi ke ngai ya edi asunga ngai ya edi asalisa ngai tika nasunga mpe yo mwana numéro ezali wana mais to bengi yango te keka ke eza obligé non voilà quoi donc maudit soit celui qui se confie à l'homme donc papa zate il faut na tia elike pa ya nzambe parce que nzambe kwa mais to tia numéro wana parce que ba ami ba connaissance ba tutu o ba monique ba za pe na posa ya ko contribuer ya ko sunga numéro ezali wana to robengana merci beaucoup vraiment. Voilà, merci beaucoup, c'était là Dingwe champion. Alors Boyoki Dengue à s'exprimer, à expliquer tout, bien qu'il y a Boumi Makamusu, te rejoindre prochainement pour que tout qui n'a pas de détails vraiment, tout le monde comme disent les Kinois. Merci l'assistance de FM Toko le Boga, merci Nami Kavadji derrière la caméra, merci na bande de pour nous super promo 243. Tout ça n'a bien open parce que tout le monde déjà boté libiso ringa donc ba combien zo banda lelo ti enterrement ya papa. Ouais, bah combien zo banda lelo ti mokolo ya enterrement ya papa pour jour réveillé montuel les alaka soirée moko quoi mais bakatia bazebele bazuta bangola bapoto par-ci par-là ya momie que et bandaka kaka kubunda marabunda ti mokolo ke oyo makambo pe aussi là allez voilà tout motala les restes c'est ko yo ndenge ministre au sala jubilé ya et dingo moto na ngenge on a resepelisa toujours ba fanatique champion qui est ceinture na ye atikala ko pesa ceinture pas monter expliquez biso nan bon actuel champion du Congo ezali Siboliti Mulokamba moto na ngenge parce que ndeza champion du Congo actuel et dingo moto na ngenge akufi champion du Congo parce que moto o abotola ki titre azati tu vois quoi moto abotola ki titre azati akufi champion du Congo compte tenu âge na santé moi abundezala ki lisusu te yango moni esenga ki basa sa championnat mosusu po moto mosusu azwango donc actuel champion du Congo ezali Lokamba Siboliti yende champion du Congo mais edingwe akufi champion du Congo parce que na âge na santé moi ko matalikola ring ezala ki lisusu te moi to arrêter makambo pe ezala ki yango moni ke tournoi mosusu esenga ki esalama ki Lokamba Siboliti ye mto azali champion du Congo actuel il y a Congo donc ils alliés le Kamba Siboliti quoi. Le Kamba Rosé quoi. Je vais m'occuper. Oui si biso Rosé que ça y est dit pour 5 minutes. Non. À Télémika le bigara bonjour à Koufinel Soussou. Non que omoni kaka internet moi YouTube hein. Et singa rappelle beaucoup que moi pipi na munga peka ndenge salaka quoi. Tu vois nani papa nana na pouvoir yako sexuel et dingwe 5 minutes na mokiliku papa to banga nzambe parce que nzambe mtabinga Lazare sort Lazare mtu abima et voilà quoi muto sexuel dingwe 5 minutes ezali te wana ezali kaka yobi internet ndeka to kinanga nango moi eloko moko boye to muto ko commenter bien mais esenga to luka moi eloko moko pe moi bato ba finga ka wana bazanga pete bango pe ba finga po moni moi na commentaire et comme moi kitoko moko voilà quoi. Voilà, merci, à la prochaine fois. Bye bye, toujours na Dingwa. Merci.